toye lisusu na pokwa ya lelo tozongeli lisusu kaka dossier oyo. Dossier oyo kaka mutezolelisa mitema ya baboti nyonso na Congo mokili mobimba bao bakutanaki na likambo ya Beni Mukena na Vali ya Misi. Bandeko nanga moye tolemba koloba likambo eza te parce que ezosala pasi. Komona ba image eza kosala vraiment pasi. Tango kutu likambo ngo elekaki bato basaki lokola babosani metala pasi wana ezongi lisusu na ndenge bakangi mwana mobali oyo mobomi oyo likambo ezongi lisusu pasi na mitema. Toye kosenga na gouvernement na biso gouvernement congolaise bosala likambo oyo vraiment ezala lisusu ndenge ezalaki likambo ya juge ya ite ya kufa boye makambo monani na bilili ndenge monana ya kufa kaka ndenge wana justice ya esalema te mutaboma ya to mona te ba pesa e punition est-ce que mutaboma ya yebana to ayebana te. Pardon gouvernement na biso to sengi na bino bobundela biso na likambo ya Vali ya Misi to mona quand même biyano. Beni azonga, Beni Mukena azonga na Congo, justice sala musala nango. Toza quand même na mboka, to santi opeke toza na justice na mboka. Koboma muninga mutu pona bomengo ya mokili. Bakoki ko proposer oba million, mais yango te mutu kokokana na valeur ya vie ya mutu. Vie ya mutu eza vie ya mutu. Andimi vraiment kokata muninga na ye vie po yatikala na bomoy parce que mutu moko a proposa kie aboma ye. Akokaki ta kokende ko signaler muninga te ke tala ndenge eza botala likambo bapesinga mission mpona boma yo. Okamati po kimi na yo est-ce que Beni soko kimaki elinga kosala ni bat batelemaki wana baza kozela ke soki obomi ete bakotela ba boma na place na ye. Yo muto bakenda ko proposer po amona ki oza faible, oza na esprit faible. Ceux qui va ko proposer mbongo yo bimi jida oteka Jésus. Likolo ya mbongo ndimi ko kufe okokoboma muninga kufa. Mama wana atikala na ba photo ya komona ke ngambe ya mobali ne ya ndenge wana eloko ne ya valeur ya lulenge wana po yozu olongoli na mokili. Obomi ya kufi yo tikali. Muninga bozalaki na ye bozalaki kolia bozalaki koseka okanisa tamo bolamu moko te. Gouvernement na biso na sengi Fati Beton pardon bon mekana ko appliquer penza loi likolo na Beni Mukena po ba o batikali babanga po likambo koboma eumeli mingi na mboka na biso kobomisa baye bafuti au moins $50 yo bomi mobimba ya mutu. Baye bafuti mbongo bakofuta yo bimi est-ce que eza na mbongo moko ata ba pesi yo ebolo yango penda ya mbongo eza na ebele ya mbongo moko ekokani na vie ya mutu. Mais mutuna oyo ezozonga na kati nanga chaque fois est-ce que mbongo ba proposa ki Beni botuna ese ba pesela ki déjà mbongo ba mpesela ki ba baki ke sala soki kope simbi bongo siko to kopesa o po mingi to mona ka bongo yo kende na ko sala soki esili soki oyebisi biso mission accomplie bongo to kopesa mbongo est-ce que ba mipesela ki mbongo wana to amemi na eli sumu kaka ya pamba ya ofele ba futi mbongo te. Beni Mukena nazo tuna yo ba mipesela ki mbongo wana ubia basimbisi yo kaka touche lokola makambo ekweya ki eyindi ozu susu chance akozwa mbongo wana te. Beni omondango mibimisi zoba omibimisi ridicule omondango mibimisi zoba ata mbongo ngo bapesa ki yo na ndimite kozopata chance akolia ngo po bisiko okei ozobatama kobatama lokolo bomiso mbona yo ozokende kobatama obomiso mbona ozokende kokimo ozokende kobatama na ndimite kozwa ata mbongo ngo sepeli na mbongo ngo te osali na omemi penda ngambo ya ofele lisumu ya ofele nde ba kamiona baloba kozwi ngambo ya nzo fonzo ya ofele eza mawa mingi baboti tote ya bana biso ba mamae biso mutome maka 9 mois tote ya bana biso koyoka lisolo moko ndeko auti kobetela nga na pokwa ya lelo
ndeko aza na mwana na ye azalaka mayele makasi na classe azwaka kaka première place deuxième place et baye ko remarquer que mwana aza su mayele te mwana azotanga lisusu bien te azongi ti na 14e place ye mutu azwaka premier de la classe azongi ti na 14e place baye komona na papa na mama bazwi telefone babotoli mwana bamoni ke mwana s'adapter quand même azongeli place na ye azwi na deuxième de la classe alobi ke mama okende na école oke signer bulletin parce que babengi baparents bakende kosigner babulletin ya bana mama akei ake kosigner azongi mwana azotuna ye mama nazwi na 40e position ayebisi kobimi le deuxième de la classe mama asepeli papa asepeli et ye moko mwana asepeli parce que a récupéré place na ye po azalaka toujours le premier de la classe azongeli quand même place na ye na yango mwana wana muninga na ye ya classe aye kopropose ye apese cadeau po ndenge azwi na classe apese cadeau apesi ye cadeau tanga apesi ye cadeau amemeli cadeau ya chaînette mama amoni mwana na chaînette na kingo atuni ye yaka nga natikali na sombeli yo chaînette te chaînette olati na kingo ozwi wapi ote mama muninga nanga apesi nga cadeau parce que amoni ke nazwi na classe yango apesi nga cadeau ya chaînette ye moko kuta alatisi nga yango na kingo mama ayebisi ete nga nalingi biloko wana te kende okozongisa chaînette wana epai ya moto apesi yo yango bana kaka likolo na makambo na bango alongoli chaînette na nzoto na ye oli azongisa atia yango na panier place oyo atiaka babiloko na ye ekomi butu mwana kota lala mwana po akota alala akomi koyoka makelele ya bato batelemi libanda baza koloba na ye biso toye kozwa yo po tokende feti me moyen tozwa yo tokota eza te parce que mama na bino atelemi na porte soki toke na fenêtre mama na bino atelemi na fenêtre moyen tozwa yo eza te ya lobi bon sikoyo mama na nga atelemi na porte atelemi na fenêtre nga sikoyo nakobima wapi epi nakobima ndenge nini ote si c'est comme ça yo bandaka kofinga Jésus aza mobateli na ote bandaka kobana Jésus koza mobateli na nga te oza mosungi na nga te ya lobi ndenge nini nga nakoyo banda kofinga Jésus parce que ngai depuis bomwana na botami papa na nga na mama na nga balakisi ngai nzela ya Nzambe balakisi nga que Jésus c'est mon sauveur ngai nakoyo banda kofinga Jésus ndenge nini mwana asutuki na pongi ake kobeta porte papa la musa mama papa na banga na la musa mama ndenge ni mama lali et puis mama za ko yoka bien te mama lali ote papa la musa mama nazo kokolala te mwana nazo lo bazolila papa nazo kokolala te la musa mama papa na bango ala musi mama mama tuni problème nini amoni mwana nazo lela tuni likambo nini ote mama abandiko abi est-ce que otalaki film moko na moi parce bana ezalaka soka tali film moko na moi retour wana ko yana babutu tanga lali akobanda kolota est-ce que otalaki eloko moko ya bien te akobangisa na moi abite mama na talaki te yepe mama likanisa za lisusu te pona chaînette ayeba ka ndenga lobi na mwana kezongisa chaînette mwana azongisi chaînette nzoka chaînette ezakaka na kati wana mama zui abandi koloba maloba ya autorité ani koloba maloba si mwana na ye asambeli asilisi atiki mwana ke kolala ye mama azongi ake kolala mama ata ide te ke chaînette eza toujours na ndako na ye mama lali lokola za muto asambelaka Nzambe nde Nzambe ye kolakisa ye ke chaînette eza na kati ya ndako mama za koloba na biso baboti to sambela pona bana na biso ba mama to telema to sambela pona bana na biso soki ezalaki ke mwana wana aza na habitude te ya koya kobetelaka mama na ye lisolo ke mama tala sikoyo tokoka kosuka ndenge nini soki mama azalaki kosambela te tokokaki kosala ndenge nini bokomona kaka mwana koya kufi noko ndoki papa ndoki balekisi mwana alors que mwana ndasali makambo oyo ya koka ekosala Nzambe merci ke mwana wana zalaki prudent ayaki abetelaki mama na ye lisolo yango wana lisolo ya mama na mwana eza vraiment important
tosololaka na bana biso bana bosepela pe koyoka biso baboti tolia moboti ndenge mikolo balobaka munoko ya mukolo eza solo kasi ebimisaka maloba ya malamu bana boyoka baboti na bino bana bozala na bitina koyaka na se makolo ya mama papa azalaka mingi pe na ndako te yaka pembeni ya mama yebisa likambo nyonso komona na ekole likambo nyonso komona na musala nini elekelaki oyebisa mama ba mama tozwa mukumba ya kobondelaka pona bana biso bozalaka na habitude ya kobondelaka soki bolalaka un moko bino nyonso na ndako tozwa temps ya kobondelaka pona bana biso bandeko na ngai ba mama bolamuka tobondela pona bana biso tosangana elongo na bana tobondela soki tokotika bana biso na nzela ya losambo bandeko na nga bana biso bakozala malamu na pesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu balandi na nga babone na nga ya Chantal ya Nzambe TV na pesi bino mbote na kombo na Kristo Yesu bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager ba vidéo na biso toza na besoin ya force na bino eza soutien na bino force na bino po na chaîne ezali commentaire ko s'abonner ko commenter ko liker ko partager yango de force bo pesa la chaîne na bino pona bao na ba s'abonner te bo kende bo s'abonner bo liker bo partager yango de toza nango besoin merci tolingi bino mingi tokomi mbala ya sima justice à Congo tosengi bo sala justice à Congo esala pona beni mukena po epesa bao batikali mayele tokutani mbala sima bye bye.